Le 18 mai, ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Grosley, 95 200, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Le 18 mai, Toile Soussoua. Le 18 mai, Toile Soussoua. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo. Hommage à Papa Wemba. Babi Waneza Masolo, il y a un voite à convoite. Organisé par Chikito Mouchachino, Yolande Kaneba Nana Lutula. Kanenge, la patronne à lobby. Rendez-vous le 14 avril, hommage à Papa Wemba. Nous vous invitons tous. Papa Wemba c'est belé, au monde la patronne donc bazar derrière le temps, donc hommage à Papa Wemba, on est tous là, Maman Yuda, photo na photo, les femmes distraites, Bakondi, Tobengi, l'association Nyoso, Boya, Tozawana, Tozela, Bino, Boya est belé pour hommage à Papa Wemba. Donc en tout cas, Toza Maté, Boya est belé. Wane ya masolo ya efumani Papa Wemba. Boya tola musaye. Boya bato baobeta lokombe baya. Boya il est rené. On les a sapés comme jamais. Binomo boyebi bana litange. Boya soutenir mouvement. Boya binomoko tostala kaka. Papa mémoire papa. Edino yoza fin mutaleki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo.com. Ça va être bien. Et d'une image à Oboa Kabilili, à Opé Sansango, Boya. Le 21 avril, on à Paris pour la première fois. Et que Beba Mabeboya et Beleboya aura de la bonne musique. Donc Paris le 21 avril, tous allez dans Villeneuve-la-Garenne, grande soirée. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo.com. Une image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba. Toute une histoire. Notre marque histoire, nous avons toute une histoire. Voilà, très chers amis, Diamant Noir,
Et pas il y a eu. Bonsoir, il y a eu. Bonsoir, Emmanuel. Vraiment, merci. Déjà, tout le monde, le programme qui est album Ezobima Lelo. Pourquoi prenez déjà journal Lelo les 16? Ah, ça, ma bonne il y a Kolo, donc ça, journal Lelo, les 16, tout ça, c'est là, parce que Bato Belé, parce que c'est l'album Oyo, réponse à l'bois, Oyo Kabanzembo Belé. Les ana katikuna donc de toute façon il y a mon grand-père Azananzela Azogoya. Tout le tout non parce que notre tout nyoté yo au PCBC réponse na question à Diamant Noir vraiment Izalaki artiste Zawapi pour programme ezandeni pour bisoto yeba balandinyo surtout au baotala yo bayiba. Programme ezali lelo ali pour te présenter album naie ebimi lelo kaka ebimi lelo pour te présenter album. En tout cas, beaucoup savourer l'album, on a beaucoup de monde vraiment que j'attends la bino vraiment yoka yango parce que na difficulté pour na kondimé loko. Na fanda qui vraiment na yoki yango na lobby vraiment na cautionner yango moni. Donc confirmer biso que to zonga pena na ba wana kala wana miti to Hollande na télévision za ndenge moko. Voilà. Na lobby yango bo yoka yango bo ça déjà recépela. Bonsoir, M. Simon, c'est ça? Oui, ça va, merci. En tout cas, à chanter dans ce pays comme on a eu, donc Yozali Moutou, grand-père, Tozela, Yemoko, Azawa, et puis programme. Dans 2 minutes, à Sokota déjà. Déjà pris à Sokota. On a la côte déjà, grand-père Yazoya. Évitez-moi quand c'est là. C'est bon. Attention, la carte. Na yoka que tant de magana c'est dans liboso ngamo la so c'est dans grand-père. Mais ceux qui a sali mamba bien tout monde que yo pour continuer à katimba mo biso ba congolais aussi. De me ba tu dis que grand-père a raté. Grand-père. Je mets Diamant Noir bongo donc c'est la penza. Ah oui, on a pour nga so pour assurer. On a vu déjà grand-père a ratakati. Le bas qui est là qui tant sous ba timba qui te mena suka na rataki plan. Grand-père a ratakati. Merci, mais bon, à tous ces pays, à tous et la rate. Tokos. Ma bagne, zinga. Et dis-nous attention. C'est bon. Moi, ma boque au milieu, le salam, moi bien champagne. Vraiment. Toute une Bonne réussite. Général Moupaka. Mes excuses. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Si je suis devant toute une masse comme ça, c'est que nous avons représenté Moutou Mounene. Pour ça, là, nos fils de route, un grand routier.
atongi banzela lemba po kene bandal atongi. Donc parcours naïe, ça sert à rien de vous expliquer. Boyebi Vie, le grand prêtre Bozi Boziana, il est là devant nous. Naïbité sur moi, ma bokata moi mouké, et au salama plaisir. Il est là devant nous, un grand routier, Abundi histoire ya Zaiko. Boke na Yoka Lokole, Boke na Isifi, Boke na Stukas, Shock Star, Anti-Choc, Langa Lansas. En fin de suite, c'est comme un enfant ou avant de voir les parents, Azalran Soukanaye, il faut qu'il ne kotonge pas naye. Akene kotonga wapi. Rien à vous dire. Vous connaissez l'histoire. Akatongi Anti-Choc. Tala message à Zopé Sabiso Yangoyo. C'est toute une histoire. Volume 1 et volume 2. Oyo, azana problème, Yamatoi. Awa Mundele Alaksa ba pareil. Soko koyo kate, kende na semi na yo ba pesa yo ba pareil. Oyo ka histoire mpaka lobi. Naza un commentaire à Kolobate. À vous de voir. Bozwango. Merci. Yokasiondo. Capita. Ah ouais. En tout cas, bien parlé. Na lupango ekati makambo. Lupango ekati makambo. Lupango bolibisanga tozana lupango ekati makambo. Voilà, grand-père Bozi Boziana, bonsoir. Bonsoir Diamadoa. Nazane Sengo ya oyambo vraiment émission na lelo. Et en plus, nous avons aidé nos images Panza Sangwa Congo. Pour nous, nous avons Diamant Noir TV. En même temps, nous avons Panza Sangwa Congo. Vraiment, aux Oleka. Déjà, tout s'est fait comme on a fait le album. L'album est Zobima Lelo parce que tout le monde est déjà. Et Bimi déjà Koutout. Déjà, l'album est Bimi, volume 1, volume 2. Il y a toute une histoire. Ils ont déjà côté comme déjà. Nous allons tous en Bédou à Kuna Matata. A joué déjà belé malamoko ça. Mais donc tu as toute une histoire. On peut expliquer biso et lo konini histoire nini beteli biso na kati po biso to yeba quand même. L'histoire est belé Diamant Noir. L'histoire est belé dans le sens que toute une histoire. On peut que toute une histoire les autres ça que c'est ça. Donc ba makambo belé les cas ni surtout na kati donc na yembi ba problème nyonso o fait ça là. Mais biso lingato moi avant vous ezala bongo tozozela to lié na nous mais to c'est pas muki avant vous na ko optionné réponse à Lubwako réponse à Lubwako moni po yankazaki na Lubwako abimi akomi tango abimi akuta bana mai nyoso tu bazongela kayo mobulu wana kuto tuna même ata Pacha Loboko a expliqué. Bana mai bazali ba Vicky Chembo ba Son Altesse Mebwanga. Donc ba yanke tout bazongela kayo. Siko azape na docté. Siko fa lukata mwa doc ya mutu po abno sala. Ebi ke konduka pesu doc ya mutu ba age so kokanate donc et puis si buzoba Diamant Noir. Et puis si buzoba wana pe kuto mutako pesa so explication bien. Et ça, ingénieur Baudouin. Donc, et puis Simon Massamba. Donc, mais il y a une explication parce que biso poto tato yo kango. Tolinga quand même toyeba déjà moi muki on olinga osa la biso lo moko Diamant Noir sepela quand même et na kati ya biloko sali. Na bimi lubwaku nazana mokanda te nasala nini nakanisi se tango nazalaki korenye na banganda ya Paris. La vie est à surprise. Nazwaki yo na mboka namemi yo na mikili obosani nyonso na comprendre te ozwaki fopa na Maroc nabundi lelo komi na Paris. Olakisinga bizaleli oboyinga vraiment.
On a toute une histoire. On a venu une histoire. tozongi penza na balubwaku donc botekenga kuna kei na tika réponse ya lubwaku oyo ezali réponse tozongi na réponse oui oza na raison maman mais toli totuna siko pourquoi mongongo na oti lelo ezaka bien eloko nini osalaka mpo obatela toujours oyokisa biso kaka biloko toyoka non bon mongongo toujours ezali bien mpona baconseil baconseil ya bafizo kamba kolo ndunda ba Christophe Mbenzo ba conseil belé tout ça ba ingénieur ba conseil ba Edino Image yepe ba conseil kaka vie comme la troté Edino Image côté ba conseil beba na ba Baudouin question on a tuni pour rien parce que Diamano a tuni la question pas en pambaté tant on a tuni eza parce que bana o baoya sima bayeba secret na yo et que bango balanda pareil on a tuni et loko vraiment tuni a raison donc ngapi na zora ba conseil donc cela veut dire que et loko nyon surtout il faut muke moi pele muke kolia muke et loko nyon surtout muke ambiance peut muke. Donc, je suis surtout mouké. Na kanti yango ndem te kosala ke masoneza bien et puis ba conseil belé na zuipe et pas ya petit na ngai Moroko ika. Lelo penza to vandela ki mingi toute une histoire, moi qui toza ba question bela otuno mais to kokote ma mingi kana toute une histoire. Conseil oyo ko pesa biso na kati ya eloko donc lakisa mutu kaka vie na yo mobimba ndenge elekaki to lakisa vie musicale na yo ndenge elekaki to vie na yo moko privé ndenge elekaki na kati ya toute une histoire. Dans toute une histoire il y a joue donc makamnyo surtout ba vie ya kingandi nyo surtout ezali donc ezaka ngate ezama makambo monete yanke wana bimaki lubwako tanga bimili bwako okuta bana mai ba Viki Shembo donc bazali babulonaka donc ayo okuta bana mai ba Moroki yika babulonaka akuti batebele bulo wakota bulo donc siko mais oui donc akoti na bulo non ako comprendre te mais donc pesa te oyebi ke sala buzoba ya kosakana te diamant noir calculo ça doki te donc mawa trop donc voilà ya wana pesa ki buzoba donc na yembi na koti partout mais oyembi na banani est-ce que oyembi kaka yo moko to yembi pe na bandi nazali na ba featuring oyo nasali na MG30 featuring na MG30 na featuring na chanteuse moko sénégalaise Kadi et puis Nayembi na chanteuse nangai Passira Faila oyo afanisi masolo mikolo ya mongongo ya basi. Ok, mais vers Pototika yo tonito ba après oyo ça soit album so kolanda to ndengo sali volume 1 2 et suki kawana. Non ngai naza côté ya tango na nzamba zo pesa nga pema donc na ko travailler kaka na ko sala mais oyo koya quand c'est ozala single ya chanteuse na ngai Pasi Faila nde akosala moi eloko na ye et puis na ba musicien na ngai ba osape banzemo na bango zaloka donc to chakaka album moko e ozala pona ba musicien bato bakozongo wapi po tokoma na suka so balingi baluka na distribution ezali awa na Yuyu Music ezali na rue Aristide numéro 2 awa na Paris 18e donc côté basi masolo mais ko santé son altesse Aimé Bwanga na Pointe à Hollande la masolo donc ma camion surtout est à carré et puis bon moi na ko santé Christophe Mbenzu côté ya production et puis fils Okamba Bazali et puis Sima Solo côté à Luanda l'ingénieur Baudouin
Mais ils ont combien de chansons pour tout le qui ont été na Ibandi? 20 titres, donc 10. 10 na premier volume et puis 10 na deuxième volume. Donc Mato et Oton Daviso vraiment tous. Il y a joue. Merci Malobasu ko kay ko yebisa ba o nyos balandi biso o ba yo album o ko yebisa bango neti nini na batus balandi. En tout cas bato tout balandi album na osenga bango bayoka nde masolo bayoka album parce que moni lelo bato bazwa sous temps oyoka te faut bazwa temps bayoka pour ba comprendre naza wapi parce que ceux qui bayoki te moyen ba comprendre côté nga na zeza te donc ba kota pena la masolo pour ba yeba ke naza boye alors on a aussi ko remercier bana mai nyonso tout d'abord yo moko nano Diamant Noir, Bois Noir, Vrai Chéri, et puis Edino Image, Kolo Bilili, Oboyi Kende Nayo, Ofani Nayo, Kolo Bilili, et puis nous avons remercié Christophe Mbenzou, Simon Massamba, et puis Pacha Loboko, ingénieur Baudouin Bokota, Yemei. Mais oyebi ke na kato maloba po sisa robora batu bana nyonso tu ngana lingi biso ngoli luba moko bano babotami o bayina donc bana baleki na musique yoza grand-père soko oyebisa bango mo conseil mo muki ko loba neti nini na ba musicien o ba esima na yo lelo conseil eza omoni biso bato mangala otoloba mangala soki ozana moi succès na yo bayoka conseil te ya wana ngai na pesa sous conseil te parce que so na pesi conseil ba yoka na bango te po bazana moi masolo na bango na ndenge na bango donc bayoka na bango conseil te tango moi passe ko zalande ya koluka conseil mais tango azako lia kitoko conseil ezate ayoka na conseil te mais yo ba yoka soki ba yoka vraiment en tout cas et au Kam Sanga, mais conseil qu'on a au baquet, batika baguerre, basala baguerre na boulot, batika baguerre au fingana, ya kuluka soko nini na sens te, basala nde boulot nde guerre, moninga sali mwe loko simbi, yopi luka sala simba koleka, ya wana nde conseil qu'on a au pesa. Baguerre na bongo pamba na kufingana ya kosalonga na sali plein boy na sali na plein boy sala nini donc biso to mona ka mindele awa donc abeti bien na Bercy a sali plein cela veut dire il ba le lendemain a oteka disque d'or mais biso ba plein na biso ezaranga ko ba plein mongo ina Bercy ba plein mongo yolela o sali no pe plein ngoto mona mais au techno disque d'or. Donc il faut bolingo ezala. Il faut qu'on sabongo bolingo ezala. Merci. Voilà, Malobasu Kolibizani. Non, Malobasu ezaka ba remerciement. On a encore remercier Moroki Ika, Mezo, Fifi Nasegan, et puis on a remercier Rama Miezi Naren, Monsieur le maire. Et puis Selim Piana, les bombardiers, et puis Banakin, nous surtout mouvement Anti-Choc, Faïla, Denouade, Gaulois, Dino, en tout cas, nous surtout pour la confiance, en tout cas, merci. Simon Massamba, Baboki la musique, ça moi et je me bouge beaucoup c'est vrai, c'est une histoire pour lui, c'est une histoire pour nous, c'est une histoire pour notre pays, c'est une histoire pour notre culture et c'est une histoire pour notre continent. En une seule personne, on trouve l'histoire de plusieurs individus. C'est-à-dire qu'il est un corpus, un ensemble.
Sikito album avait na 8000 lelo. On rebelle nini ndinga vandi wana. Tout d'abord, bonjour na peuple africain, bonjour à tous les peuples congolais, peuples africains, ainsi que tous les peuples du monde. Donc, il y a un rôle au tout ça, la plaisir, tout ça, le sentiment, album Asika Ebimi, donc Binomo Monango. Donc, c'est toute une histoire. L'album, ça s'appelle Toute une histoire. Donc, il y a Asika Ebimi, Binomo Robo Tiamato Iboyoka. Donc, conseil, il y a un rôle, c'est pas à vieux. Il y a un rôle, c'est pas à vieux. Donc, ou mélange de nommé le bas grand prêtre Benjou, le plus assurant, producteur Wasali Makambo était Ben Labiso, Ben Zbosi, vous avez un album là. Alors, producteur Christophe Benjou, moi, il est pas artiste là. Non, il est pas trop kitoko ya makas. Nous le bega né Zalaga, surtout dans le plus rassurant parce qu'il est toujours confirmé Makambo de Veloba. Avec une image, toujours à Paris, biso ben à Paris, il y aura né Zali. Puisqu'il y a toute une histoire. Tout le bac est aux ala, il y a un Zali, il y a un Ebimi Lelo, battu tout là, toute une histoire. Total à tout ça, battu neuf sur bazar. Merci beaucoup. Grand-père, il faut abandonner ça au boire à Sandouk Koti 2 fois, 3 fois. Quand il est à Sandouk à boire, mais il faut boire à l'issue Sandouk Koti. Pour Sandouk Koti n'est pas Makambo. Thierry Chibambalo, moi il est pas bon à eux. La CPL a trop pour l'album, il y avait un biseau. Tout est histoire. La CPL nango, na yoki mabanga, na yoki bazembo, na CPL. Na pesika avait un biseau, longue vie, à oumela lisusu. Poto yoka rasu bamdule ya kitoko, nenge tozala kala. La CPL nako, mais Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soit kende donc yo leki fin. Suivez